na bateau obengisa kiye na resto osombi biloko futi omemi ye na supermarché boni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ye $, akomi na posa zonge pa na bango olingi omema ye na kuzu te tika mwana batu 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 Jean-Marie Liboma le gonza dio abimaka kaka na butu toye kobimisa na mposa makambo nyonso asalaka na nkuku okutaki mwana bato azalaki nanu moseka neti mamelo oyeli ye bapromese ebele o okosomela ye kabelo. Quand tu vois les jeunes filles, tu commences à jouer au papa bonheur. Tu sors ton argent, tu fais le pharaon. Pour toi c'est vraiment un honneur. Lukra basia ashnayo, bakamuke tikela biso ba jeune. Babiko kopé sauter la terre, tika mwana batu. On te l'a dit combien de fois, pour les filles de ton nom tu fais pas les poids. Tu veux l'arcole mais t'as plus d'espoir. Et tu commences à faire des cris à ta voix. Faro avec le mineur, tu veux devenir un vrai criminel. Tika mwana batu azonga pala kende kopema. Papa Android apesa tala teki ndumbeza na pema. Master yo katoli, oko swashi kota la koni. Bayebisa ki Yolanda ki oposombe les plantes poni. Tika boy, tika. C'est en vain qu'on répare une calibase car en nenge balobarana le poto bandeko bino bay banso oyo bopona pe bo sepelaka na site internet ezali ko telema mokimomba www.congorevolutionnews.info quand on ba www.congorevolutionnews.info et pas yopi bozora information et puis formation surtout divertissement malonga et na cadre toujours il y a émission oyo tobengi na combo et à les rendez-vous les longs na 4 cas rendez-vous to yambela binope un artiste en tout cas celle-là c'est une femme hier à Euraka na groupe et a vu de loin car parce que ça série na bango vu que bango ndé na Kinshasa et puis na RDC bazo battre record les autres sur la liko to sur la par rapport il y a ma solo oyo bino pense boyebi que ba fille à théâtre ba comment ko se me comporter et tozo banga même na ba mituna ne wa est-ce que ba fille na ba kubala pour bande ko na biso poto tomba à Kinshasa ba confondara et puis misu ba comment ko ba que Kinshasa eza place wapi ba ya ko se divertir pour et comme rappelle moi mon salle de jeu mais to sur lango lelo na cadre émission oyo merci na oyo ba bengi un grand caméraman réalisateur yepena Toningaki mingi Dimitri plutôt Bongania yé aza capable de manipuler 19 boutons à la seconde près car on est dans le voir. Alors là nous allons faire appel na oya biso artiste oyo mokili mumba et c'est pour la comment na bande ko na biso ya République démocratique du Congo comment on est à l'ava pour à l'avant de yango et tout ça la fierté à l'ava quand on est toujours là ça vraiment à l'ava j'espère que vous découvrirez na plateau oyo ensemble nous allons parler sur ce qui est important c'est un sujet qui bat son plein à Kinshasa en République démocratique du Congo et pourquoi pas partout dans le monde entier car on est tout le baraque ils ont laissé couler ba encre na ba salive mais le photo on l'équivoque quoi na o itali bande ko na biso basi o basala la théâtre mbote qu'il est abonné. Ouais, très bien là. Na pas comment nos sous. Bon on a baïban sur bazolanda. Vraiment naza surpris vraiment pour n'abete que vraiment non yamba vraiment batumini ni lokwa ba killer. Donc ça linga vraiment bien c'est vraiment ngapé. Donc moi ça va vraiment na ma solong. Alors à la grand artiste j'espère que bande kono sur bazolanda siko. Oh bande la pera ko pesa bango sous présentation vraiment na makambo etikali comme ça to kota na. Mutali boso no banana pas président na vie de loin. Donc il vraiment il y a Charlie to bien que ya il y a Charlie vit de loin donc au moment qui me yebi ba gros bisous pa na papa président nanga chef na ma vie okele ba si maman abotinga mamete na pese ba gros bisous moi nanga Leslie Kinit et bon Narcisse ya no bossa noté riva tout mon konza charisme o l'équipe balangiri va no ya voilà alors l'identité pena vrai nom ya lava ezala bon Irène Makalele abotami et pas papa mo Boizwakim abota vraiment Irène Makalele donc à la va mais vrai non nanga donc prénom nanga Irène non nanga Makalele poste non Luko donc c'est ça sinon à la va alors à la va on est un nom de scène quand on est surtout pour la union sous bapesana mais lelo n'est que sur la lava obi que ba fille penait à théâtre ba fille ba salle art ba commis le quoi molo mo ça donc sur tout le plan quoi hein, c'est-à-dire partout dans le monde entier ba déconsidérer bino mais déjà montant yo kaka et le Congo o belango ndenge
comprendre bien te bafi basala théâtre omoni ba fille basa tolobeli mingi théâtre parce que toza oui bino bana ba jeune fille basala théâtre étoile voilà babi kindumba oyo bino bokoma ko sala ezaki ya kobomba na parce que bokoma profiter na TV bosala yango et bokomi komoni ça va te belé passer parce que yo mo tango yo karango ngas que ça la nga passe ne bolobaka ba fille tata bandumba po kindumba makasi selonga na mona eza na église selonga mais si ko tellement ba fille à TV donc tout c'est pour déjà non na télé donc bon comprendre nga na bege aka batebele balobaka ke o asala ngo succès non donc eza vraiment ndenge na nga vraiment zabongo papa esala nga passe même ngape na banzela moi mi bali moi mkie balobaka ba fille tata ba za bandumba non kindumba eza tina bureau tina ba église donc partout ba fille aza basala kaka kindumba soki yomoko lingi basala mabe killer ba tulisa biso vraiment donc moni ngai mutu nasaka fort na baninga na pena na bato basala théâtre bato balobaka ba fille théâtre baza bandumba pour le moment baloba su bongo te ponga mutu a vivre nanga andolo babongo mais na minute mais non na bali nanga te mutu azamwa ndezala kaka kosa zuwa to bono cha lava miss mais na ndinga mabete eza longo pona bongo te eza musala ndeti musala nyoso tout batu basalaka même ba mannequin baza bandumba ba danseuse mais selon comportement mutu ndenge o se comportaka c'est ça mais baloba te ke ba fille atata baza bandumba non ngano boya ngo pe eza bongo archi faux c'est ça. Alors yo mo tango zorango tango yo kango j'espère que yo peut-être que vous avez exception pour ça réformer au sala vraiment exception vous avez la liste il y a basio ba traitara bango depuis tout soit ba fimoro légère ou facilement ba ko manipuler pour ça les mingi soki banzonzi na bino pesi trop na poto bande kona bisa pote belé tango bayaka na Kinshasa awa bayeba que fiyo to yo ngana oya luka na Kinshasa ko zatanga so alava tellement asa sûr que Alava a faible peau c'est une fille de télévision au moins ya luki ta muso esalimi mais ko yo moko ndenge mitai là ndenge mi gérer là qu'est-ce qui fait que ezala différent na bande comme muso batombra na piège wana pour le bino to buza sali mutaro longola awa azati bon pour nanga tiel akobongo tsape moyibi pe mutema dans le sens que moyibi ekipo ayiba tiel donc à côté na mo tiel moko asala ngoka teka donc asala ngoka pour nous le moi na différent à tei moyibi ana vraiment bien on m'appelle moyibi pas le bip et puis à partir de l'élo natiki kindumba même na ba jeune ba ka pour nous le ba fi à théâtre akokuta na mutu lokwa neti alava ekipo asakana alava mais ta moni comportement ya lava ndenge eza ndenge alava za non akoba peke à partir de l'élo na sala ngo soute na suika et pas lava pour nanite et ça normal ya na linga na koute loko anate vraiment sikto Charlie alors à la base j'espère que par une question zongana mutu il faut tout le bango parce que misali ezaki belé au sala mais c'est très étonnant hein ya omona moi simoro kitoko loko yo mais au préféré au salon de théâtre tandis que misali ezaki belé bon option pe ezaki belé na chic mais yo préféré ça théâtre na sepila na esengo makas na groupe ya groupe oya kala wana esengo no jouer na bali party hein groupe salon oui groupe salon donc mutapi sanga makas sur ça théâtre et puis pixel nanga ata ye ayebi ngate menga vraiment naza idole ni donc tellement ye asala kindumba te ngape non sepelisi un jour po non lobango kaka mutapi sanga makas sur ça théâtre fi ya na esengo donc place ça ba gros bisous na lele fort po ye asa kindumba te se ngape non ça na kindumba te pe théâtre c'est le quoi musa nyoso hein et consommer là le pain et ko bon sa vie na ndinga mabe quoi non na ndinga mabe te soki oselongo logique est-ce que ba péchanga baza bandumba te donc une fille à respecter nous donner le quoi péchanga donc na lele fort donc ngai vraiment lava na linga na yo ça dit moi exception on est cité que elle quoi on dit pas misusu pourquoi yem da respecter pas les autres non si la donc na linga ki Beckham autrement dit Beckham ya na joie bien ba joki sa baza donc ba te belé baza vraiment ba joie bien donc théâtre exacté que donc eza musala le quoi musala nyoso tout ya donc le quoi musala nyoso tout le quoi mutuninga sokola o moni ndenge tokenda rep donc oyebe na re transport ezo ya to bikenza mais na sona comme reta ba chef ba osani ba ko benga na soki kezaki musamo
obandaki ko considérer ngote est-ce que au sécurité que ata moto yete et moko to ko kile oza mbongo transporter mais oluko sani o defa siko soke kimsa ba fa mais mon code famille mingi zarato oluko defa pourquoi ma répéter façon que so répéter bien ba ko chayo na liste ya bato ba ko tourner et quand ozo tourner c'est-à-dire aux hommes on a trop na TV na pièce aux ali et bah ça rappelle mon note mon cote et le c'est la bisoto monde na ba TV za niveau yo au travail ceux qui au travail bien te se répète na ni na posani au monde ndenge ba le monde ba fafariste et ça musa na bango ba na sirage même beza théâtre baya po ba jani donc musa na bango yangwana donc eza lokwa musala nyoso tout oyo pe po na mwana nga na tangsa mwana nga na mbonga théâtre na foute la même mandako na mbonga théâtre na zoka charge ya famille na mwandam siko na mbonga ni na mbonga théâtre na ndenge ta kindumba po ba foute biso chaque fin du mois. Alors Aigle, j'espère que yo Aigle Royal quand tout le barami tous autres la biso Micho Kombe notre patron parce que c'est grâce à vous les lotos musala est-ce que zo kamarambo à lava le bidon équivoque ça kana tout il y a bande gona biso à télévision tout bande gona biso à libanda mboka que artiste ça dit ba sur ba sala théâtre baza ba film baza exposé ba film ba c'est quand on la raté des filles légères non faut qu'on équivoque wana parce que ce sont des femmes comme toute autre femme autant musupe lelo aroba mais pas les vraiment pas si pour na bino ils rare aussi ça fait moi 3-4 ans moi c'est à théâtre à Balité hein qu'il est-ce que batoni tout non on a une église est-ce que ba se rebelle oyo baza de l'église ana abanda ki protocole alonga na ki protocole akomi musala boy mais moi pekati akufi paseni abalite skolo bananga mama bon asala ki ni ndumba c'est bien de nous exposer likambo atan ya bato baso ponanga na bi baté belé babala kaka pona théâtre boni bato babake ba fi théâtre za ki buzoba yongo moni biso mindele baleka biso pour mondele oui na façon de vie na linga muta si c'est la raté kota la vraiment tout cas nga vraiment so na okangami na linga na raté OK merci Odo continuons les sous. Alors, pas juste Simba, TTC Gane, tout le monde prêtre de prêtre, parce que vous, c'est le cœur des mamans. Isabelle Dacosta est le parent de celle qu'on appelle Lachida Lamoina, qui est la maman de Blessing, et pourquoi pas les cœurs de celui qu'on appelle Aigle Royal, Micho Kombeka, tout le baka. Nous allons toujours continuer, kaka. Faut qu'on la bloque et bomba nase pour n'empêcher Sabino et Yango et beau comprendre que na Kinshasa, Torebi, moitié du Congo, vieza normal, bande ko ba continuer à Koluka, car n'enga à la va ou tout le bas. Alors, à la va, j'espère que toujours qu'il y a petit à petit, en tout cas, Nasuka ya émission Nabiso. Si yo, tout le monde dernier moté. Un conseil pour na basi oyo basala ka théâtre o ba comment rememela bino ngambo na poto. Un petit conseil pour sur 100% ba roza pata 90% n'est-ce pas ça Brice Bantala. Ba roza la ta 90% ba fille ba comme bebisa musa na bino. Mais yosko na en face ya caméra au lobby. Merci vraiment pour nando osunginga pour na te baninga oyo ba ya na monde théâtre pour na bebisa musala baninga. Nga na mona bongo bino bozo bebisa musana biso dans le sens que obande ko sa kindumba no ndako omoni ke o revc obi ke tellement na revc c'est refona chanye ni milliers oyo ko na ki théâtre pour ça nini o bebisela ba étoile ba digital musana bongo na ba vraiment ata yomoko o biso to pona biso nzela biso théâtre ya tika mon so calme que bato pe basani basakana na biso papa nanga kila je te dis vraiment na changer mutu moko équipe asakana nga et état au redressé abulera salle de jeu papa nanga atila pende ba mbongo abikete photo sa masolo de to komi po to déjà mi kolo na mono na poto na sipelo na poto na elo bilo mobo yaka na flat tellement pe abisi na flat donc nga monte po na bi esprit mbande ezala moi 15 personnes oui te moi ko saka moi mi ba mon ko a dépenser oh
tokepe tolaji pe bien oh siko maman ta moi maman akanye longi siko yo mbali so to mona siko oh kanye longi note na ina posa no yo moko ngabi pa mti ngabi pisa kama na mbota spa sani yake ni ngwana to sani to so apese pe mbongo transport ki obi kaneza ka moi ba jilingi banda bonga bi non ngano to yebani te kala lelo o ça va kasi nebi ke bino bo ba fi ya théâtre bolinga mbongo na che desa ngabi papa desa o lelo ngasuki na che vidi nga danger o te nana sidate zela ke zolo aki azwelinga ba résultat na ye ngabi eza résultat falsifié to asolo oh papa nanga déjà to komi aki azwelinga ye ngabi papa o ça va kasi na che 500 ngabi papa soki ozamta science $500 et lobelelo te vi nanga de un jour ba mama na mtu dobeke to zaka na mosumo boy asenini alafa akufa eza sensité papa nanga so no lobano ke na mutana to koma contact abie ado anzimate ke ngam na kosa elokwana mais mbongo nga pesa nga bongo siko e comme ya ba 300 ya elo oh je te dis vrai vraiment toi muta poto que Brice Bantala lisole zo kabusanga Vieux King Rio na Sarcelles. Nous continuons toujours hein, avec cette émission parce que awa toi na lava alors à lava sujet na biso au développement ou bien bandeko bazolanda ba comprendre et j'espère que batteur au changer va changer mais oloba ça dit voilà il faut le bander ce qu'on a bango donc otali droit la caméra tu t'adresses na ba fille à théâtre ba sala que lelo réputation na bino beba ba fille à théâtre non ba pona bino oyo bosela ke pour réputation ya ba clé salini et beba botika eza musana biso ndenge po papa moni soki yaki musala bongo bongo mais jamais elingeza na classe mais taka tokomo kine ti na ina po no tangela mwa nini théâtre oh esunga biso un jour pourquoi bino boko na mona théâtre ka pona boyo bebisa musana biso s'il vous plaît pardon na bonde libino botika soki osaka tiel bima na ville sala kitino na ndemo boy exacte ke okota na monde théâtre basaka na bino après biso ba misuba oh to koma ko tula po nini ba fille théâtre baza bandumba non po na na bi ba fille théâtre nani oh ba nyoka laisser to bandumba te to za bandumba te ba raisa jamais to za bandumba botika musana biso eza calme ndenge eza ko évoluer nzabo osonga biso un jour ndenge baninga musu bakenda biso to sani to bima to sa ba makamba minene c'est tout elo na tebino ngwana botika musana biso à l'aise pardon na bonde libino boza bien na linga bino mingi bao pe balinga lava pe alinga na pe bino c'est ça. Alors merci beaucoup à la base, j'espère que tu as clôturé na yo kala penza mais nous allons dire on appelle alors nous allons anniversaire na nga bon anniversaire. Merci beaucoup. Alors mais nous continuons toujours avec cette émission puisque nous allons chuter mes questions pour nous de dire merci à celui qu'on appelle Eric Liao Samba Olonga Petorobo ça n'aura jamais Steve Pena Yangala Mokonzia bilamba ya ba griffe parce que panae et lamba ya baba et ça l'a raté mais il y a vendu vraiment à Nantes pour permettre que tout ça l'a toujours bien. Je dis encore merci à celui qu'on appelle le Papa Apo Bongania na Canada parce que yénem t'a permis que tous en amont dans le coup là Dimitri Bongania l'homme visiblement invisible mais capable de manipuler 30 boutons à la seconde près pour yénem t'a permettre que Missali Masalimara n'engezalaga. Alors nous saluons aussi la sœur Emma Kalonda, la maman de William Sala, pour on est aussi là jamais. Et on dit merci encore une fois là à Rigan Kiala, Rigan Kiala, Ornella Capipi, la Barcelone, Motema ya Freddy Kombe. On va vendre en Allemagne. Mais on va encore une fois là signifier que c'est 14 juin, ça sera l'anniversaire de celui qu'on appelle le Brice Bantala, pour Yepenaza Mikilista Solo. Et puis le 8 juin, on a un anniversaire, il y a Yemoko. Maman, oazope sa vie parce que si moi si ça m'a bien pemenya papa, maman kinda malamute, Rachida, la moina, la maman de Blessing, le cœur de Micho Kombe. Et puis bangonde baza vraiment ba fruit, hein, il y a Pajou Simba TTC na maman Isabelle Dacosta. Alors puisque nous allons clôturer avec Alava, le temps que tu clôturer Pena, mot de la fin par rapport à cette émission et nous on va revenir pour enfin désannoncer pour te continuer quand nous allons. Alors Alava, très rapidement comprenez parce que si tu as vraiment suivi partout dans le monde entier, www.congo-révolution-news.info donc danger. Moi nous avons chance de na vie. Alors, oui. Pour clôturer, il y a bisa batune skani ba ko retrouver yo. Oh. Et pas yo apio fonctionnera et puis ça les autres. Oh yo vraiment moi na tout vient dédié des papa vie de loin. Dans des cas lobaka ke soso atambolaka na bano bazanjo to makasi okwe otika donc oh vraiment za moi na vie de loin ya Charlie Nongi papa vie de loin na lele fort so ongo ozwanga eza place pas cité kana inza A28 na terrasse à le père
omona lavazawana omona bamasha omona chef maviokele bayaïf donc soki oza besoin na biso oye po na mona lava esa kitoko makasi na pesi mbote na nga takara mama na ngai mama ni mandombe mama na nga molimo Narcisse Makosa na bosa nyote riva tout sauf masaka na ngola yo amwa na nga lot ki ya te kasala mukonzi na nga bon ala papa aza esthéticien na ya autre boulot quoi ya ngwana aujourd'hui théâtre au soso na moi elo mo bosela oui baté ki ndumba pesa na mwasi quoi pesa nga ikutu mona te pona fina na bi po yibate fo bakisa musala musu po yibate donc soki olingoya na salon lava na kwa shaba kanda donc côté à face na la louange à la vazana bo ya pe bo côté la vraiment différent et ça moi c'est bon te kasa la ba gros bisous Leslie qui ni tout moi na ngaya na linga ke makasi c'est ça. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup à toi Lava. Nous allons clôturer cette émission pour dire merci à celui qu'on appelle l'aigle royal parce que aigle aza moto azalara likolo ça dit ndeke azara likolo makasi mazo monde ba fourmi na mabele donc yo vraiment au monde qui ba fourmi yango to créer emploi pour na biso ba killer sito zala pour na ba Dimitri Bonganya mona ya papa pour Bonganya na Canada azala pour que ba petit ba vivre ba rambe continuer mais bino bandeko bozola na biso et pas wapi bozwami boyeba que bato bazala bazara pe bato et puis ba rappel na pensa ya revivre alors pour vivre il faut quoi il faut bino tout boya na soutien et eloko pour eloko et ça pour na biso déjà quand on parle de www.congorevolutionnews.info ça dit beaucoup. Comprenez que c'est la révolution de la République démocratique du Congo et puis news et ça pour nous informer bino info d'ailleurs comme vous le savez pour mission et alara moro il y a qu'on former qu'on informer na qu'on divertir na cadre de l'émission na cadre de site divertissement est assuré information est assurée et la formation également elle est assurée mais nous allons dire merci à celui qu'on appelle Fabrice Naïmana Fabrice et pensez encore une fois là Junior Mazikou et merci à cet homme visiblement invisible qui était derrière la caméra lui on l'appelle Dimitri Bonganya pour y asa capable de manipuler 19 boutons à la seconde près. Merci à Pajun Simba TTC Motemaya maman Isabelle Dacosta baboti ya Rachid Alamona parce que Rachid Alamona mutapesa aigle royal ndega ezara kimia na mutema maman na blessing. Merci encore une fois là à Brice Bantala et aussi penser à celle qu'on appelle parce que celle-là on va pas quand même l'oublier quand Ningezala Ornella Kapipi la Barcelone, Motema Freddy Kombe. On va venir en Allemagne. Mais le 8 juin, rendez-vous à Moko, l'anniversaire de la maman des blessings, Rachida Lamouena. Et aussi le 14 juin, il y a encore un autre rendez-vous. Il y a Oyo, Babengaka Brice. S'il vous plaît, aussi vraiment Liban, ils ont la kanga peut-être na mbandi aussi na Liban. Ouais. Wadje ditach na Londres. Puis vient na vraiment. Sauf que ma sac na lila bango fort. Merci beaucoup. Idendwe ya o petit na binu. Merci beaucoup, merci aussi à Brice Matala. Mais nous restons, site Moko, www.congorevolutionnews.info, Mikili Mumba, Kande Touba Mikili za tombé, et au Samba vraiment en tout cas côté Nabiso, et ça l'a raté parce que le métier, le boulot, toi non Makila. Merci. Bon continuera à Kolandara. Oui bah que a bien écouya et belé et belé. Dimitri Bonganya. M2M. What is it? It's the car. Yeah. M2M. Tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omemi na supermarché poni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ye $, akomi na posa songe pa na bango olingio mema ye na kuzu te tika mwana batu 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 Jean-Marie Liboma le gonza du abimaka kaka na butu toyeko bimisa na mposa makambo nyonso asalaka na nkuku okutaki mwana bato azalaki nanu moseka neti mamelo oyeli ye bapromese ebele okosomela ye kabelo quand tu vois les jeunes filles tu commences à jouer au papa bonheur tu sors ton argent tu fais le pharaon pour toi c'est vraiment un honneur Luka Bassia H Nayo bakamuke
batikela biso bajeune babliko kopesa otala te tika mwana bato. On te l'a dit combien de fois, pour les filles de ton nom tu fais pas les poids. Tu veux l'alcool mais t'as plus d'espoir. Et tu commences à faire des cris à ta joie. Faro avec le mineur, tu veux devenir un vrai criminel. Tika mwana bato zonga pala kende kopema. Papa Android apesa tala te kindumbeza na pema. Master yo katoli, oko swashi kota la koni. Bayebisa ki Yolanda ki opo sombe le plan de poni. Tika tika boy, tika tika tika.